de vous savoir très nombreux en ces demi de la semaine en ce début de la semaine du 15 juin 2026, le mois de juin où l'église Kimbongis réitère non seulement le 105e année de son existence, mais aussi bien le 66e année de l'accession de la souveraineté tant nationale qu'internationale de la RD Congo. Un Kamba Nouvelle Jérusalem vient d'ouvrir hermétiquement ses portes et vous appelle à prendre part à ces cultes matinales. Sans plus tarder, nous vous laissons suivre les déroulements du culte matinal. Go. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne des Sion. Elle ne chancelle point, mais elle est affermie pour toujours. Très heureuse de vous savoir nombreux à l'écoute et à suivre à cœur le programme de Nkamba, la nouvelle Jérusalem et siège international du berceau du kimbongisme. Le mois de juin, l'église Kimbongis réitère non seulement le 105e année de son existence, mais aussi bien le 66e année de l'accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale de la RD et Congo. Présentement, nous nous trouvons dans le somptueux temple de Nkamba. Présentement, nous vous laissons suivre les déroulements du culte matinal en ce début de la semaine.
na kumbu ya tata mwana pete tata Molimo Santu ndiye tusengi na tata mwana wemisi ya zego awulika kusofuna wemisi ya zego ndiye nasima ya zego tusengi na mwana na kubali ya wemisi ya zego wemisi awulika kusofuna wakundi mpasi bantu papa utuyindula mpasi zizietele munza ya mvimba papa ngekuvile luzoko idi awo papa utubanzila banzila masezi nguti bambuta baleke tata nlongi tela mine kuntwala sikatulongela pasi muntu papa tela mamu malo mani vovela munwani momo kavova matuwa kwa beno beto tuwa twa simba twa sadila ndamu mpe umvutu dilai bete mpe kutuyambulani ko utubanzila mumbandu kulumpe nsukulu luzolo no bikola sikila munkumbu se mwane mwana wavelela amen. Kombo ya tata mona pe tata Molimo Santu to simba mokanda ya tata Nzambe tukotanga mikanda mibale tukobandila na Exode chapitre 20 verset 1 à 17 pe mibeko zomi na mibale ya lingomba sima tokoleka na mokanda ya Luka chapitre 18 verset 18 à 24 tolobi tozotanga na bisika mibale tozobandela na Exode chapitre 20 verset 1 à 17 pe tokoleka na mibeko zomi na mibale ya lingomba sima tokosukisa na mokanda ya Luka chapitre 20 verset 1 à 17 soki tomoni kotanga ezali boye na kombo ya tata mona pe tata Molimo Santu mutu ya makomi elobi mibeko zomi Nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye ngai nazali yawe Nzambe na yo ezali ngai nabimisaki yo na mokili ya Egypte esika ozalaki na bowumbu kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai kosala ekeko moko te
pona kokumisa yango. Ezala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele. Kofukamela banzambe ya ndenge wana te pe kokumisa yango te, pamba te ngai Yawe nzambe na yo nazali nzambe moko ya zuwa, napesaka etumbu na bato oyo bayinaka ngai, pe nasalaka bolamu na bato oyo batosaka mibeko na ngai. Kasi bato oyo balingaka ngai tosaka mibeko, batosaka mibeko pe nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka sima. Kotanga kombo na ngai Yawe nzambe na yo na makambo ya pamba te. Po ngai Yawe nzambe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba. Kanisa ngai na mokolo ya kopema, komisa yango mokolo ya bosantu. Sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba. Kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai Yawe nzambe na yo. Mokolo yango okosala mosala moko te, ezala yo moko, ezala bana na yo ya mibali to ya basi, ezala bawumbu na yo, ezala banyama na yo, ezala bapaya oyo bayebi kofanda epai na yo. Pamba te na kati ya mikolo motoba nasalaki likolo na se, ebale pe biloko nyonso oyo ezali na kati. Bongo na mokolo ya sambo napemaki. Yango wana ngai Yawe na benisa mokolo ya kopema pe na komisa yango mokolo ya bosantu. Tosa tata na mama na yo po ozala na bomoi molai na mokili oyo ngai Yawe nzambe na yo na pesi yo. Koboma moto te, kosala ekobo te, koyiba te, kokosela moninga na yo makambo te, kolula eloko ya moninga na yo te, ezala ndako na ye, mwasi na ye, mosali na ye ya mobali to ya mwasi, ezala ngombe to mpunda na ye, ezala ata nini. Toleki na mibeko zomi na mibale ya lingomba. Tosa leta pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. 2. Linga bato banso ata kutu bayini na yo, esengeli olinga bango kaka. 3. Komela likaya te, komela banki to diamba te. 4. Komela masanga ya milangwa te. 5. Kobina te, kotala pe mabina te. 6. Kosukola bolumbu te, kolala pe bolumbu te. 7. Koswana te, kobunda pe te. 8. Kosala kisi te pe kokende epai ya nganga kisi te. 9. Futa mpaku ya leta. 10. Kokanga kanda te pe kobombela moninga na yo kanda te. 11. Ndima mabe na yo liboso ya baninga. 12a. Kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba, to ngulu mai, kolia yango te. B. 12b. Bamakako nyonso kolia te. 12c. Kolia nyoka te. Toleki na mokanda na biso ya mibale ya misala ya Luka chapitre 18 verset 18 à 24. Soki tomoni kotanga ezali boye na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Mutu ya makomi elobi moto ya bomengo. Mokonzi moko ya Bayuda atuni Yesu, motei malamu, nasengeli kosala nini pona kozwa bomo ya seko? Yesu alobi na ye, pona nini obengi ngai moto malamu? Moto moko te ya malamu azali te, kaka Nzambe ye moko. Oyebi mibeko kosala kindumba te, koboma moto te, koyiba te, kokosela moto makambo te, tosa tata na mama na yo. Moto wana azongisi, na tosaka mibeko wana nyonso banda bomwana na ngai. Awa Yesu ayoki boye alobini, ozangi kaka likambo moko. Kende kotekisa biloko na yo nyonso, pe kabola
mbongo wana na bato bakelela wana nde okozala na bomengo ya likolo sima yaka kolanda ngai. Kasi tango moto wana ayoki makambo yango akomi mawa po azalaki na bomengo mingi. Awa Yesu amoni boye alobi bato ya bomengo bakozala na pasi mingi pona kokota na bokonzi ya Nzambe. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Amen. Tobondela. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Nzambe na biso Papa Simo Kimba Onkiangani. Tosengi bolimi sipamba te biso tozalika kabana tosala kama yo esepelisaka yo te limisa mabunga na biso. Yo lobi libunga nyonso ezali lisumu liboso na yo. Lokola yo ezali bosantu yango ya mboto ya epai na yo tomikitisaka liboso na yo. Totondi obotondi mingi pamba te osa malamu batelaki biso butu mobimba tomoni lisusu tongo ya mokolo ya lelo. Lelo liponami eyepa na biso. Tosengi maele pe bwana pona koyeba kotatola liloba pe likambo na yo ya bule. Na yango tosengi na biso pe bayoki. Pesa biso lito ya molimo. Pesa biso bososoli po toyeba kososola liloba na yo. Esunga biso na mokolo ya suka tozwa bomo ya seko. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Amen. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Tosi kotanga na mikanda mibale. Tobandelaki na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Pe tolekaya na mibeko zomi na mibale ya lingomba. Tosi kosukisa na mukanda ya Luka chapitre 18 verset 18 à 24. Kuna na mutu ya makomi tomoni balobi moto ya bomengo. Moto ya bomengo wana atunaki nkolo Yesu. Motei malamu nini na sengeli kosala pona kozwa bomo ya seko. Pe nkolo Yesu anolaki alobaki pona nini obenga motei malamu. Moto ya malamu azali te bobele ye moko Tata Nzambe. Nde na tina yango toko limbola mokanda na biso ya Exode elakisi kobima. Soki kobima ezalaki kokota nde ezalaki liboso. Tata Nzambe alakaka na koko Abraham ete libota na yo ekokende na bowumbu na mokili mosusu panda 400 ans. Tango elaka ekokaki bana Israel bakotaki na bowumbu na Egypte. Bazalaki 70 personnes. Baumela kuna panda 430 ans baumela kuna panda 430 ans. Babimaka 600,000 personnes. Batangaka bamama pe bana te batangaka ka mibali o bakokisaki 20 mata baye bazalaki makasi ya kobunda etumba. Moïse mutabimisaki bana Israel na Egypte. Tango bakomaki na ngomba ya Sinai, Tata Nzambe apesaki bango mibeko zomi po te batambola na yango. Pamba te Tata Nzambe azali bule esengeli na bango pe bazala bule. Tango bakomaki pene ya mokili elaka, Tata Nzambe ayebisaki Moïse ete apona banongi zomi na mibale bakende kotala mokili. Batalaki mokili. Kokende pe kozonga basalaki 40 jours. Tango bazongaki bapesaki sango na Moïse arompe lingoma mbimba ete mokili tousi ezali kitoko. Eloko ya koluka kuna ezali te. Kasi likambo tomoni kuna ya pasi bato tokuti bazali milai bambinga pe minene. Baleki biso na makasi. Likambo wana ezongisa ekondima ya bana Israel sima. Na yango Tata Nzambe asilikaka pe alobaka na bango ete lokola bondimeli ngai ete na maso na sali bino moko te akokota na mokili elaka na baye batangamaki kobanda 20 mata banzoto na bino ekosila na esobe. Bobele Josue na Caleb mutu bandimeli ngai nde bakokota na mokili elaka na bana na bino. Bana ya Israel babimaka 600,000 personnes kasi mibale kaka mutu bakotaka baye bazalaka na kondima. Baye banso basilaka na esobe na tina ya kozanga kondima. Loba ya kala loba ya sika. Lelo oyo makambo wana ezali lisusu na bana Israel te kasi ekomeli biso bakimbangiste. Pamba te papa mfuma longo danjenda kuntima Joseph na matadima alobaka ete esika nyonso bomoni bakomi Israel bolongola mbala moko botya kimbangiste. Pamba te maemanso mazalaki epai na bango pana biso pe ezali. Kimbangiste azali photocopie ya bana Israel. Kasi esengeli na biso tozala photocopie corrigée. Pamba te mokati mbila kwei na tongo apesi maele na baye bakomata na pokwa. Na tina mibeko mobeko ya mukie ezalaka te mibeko nyonso ezali minene. Pamba te soko zwi libanga ya munene na ya mukie odindisi na mai nyonso ekokita na se. Nde na tina yango
mobeko ezali lokola numero ya telefone soki olongoli kaka chiffre moko o etikali koleka lisusu te nde nkolo Yesu apesaki pwana likambo tele mobeko alobaki ete ngai na ye mpona kolongola mobeko te kasi naye kotia mobeko na esika nango nde na ntina mibeko esengeli na biso totiosa mibeko pamba te yango nde ezali fongola na biso oyo ekobikisa biso na nzela ya mibeko zomi tokobeta sete na mobeko ya liboso oyo esomi na 3e verset oyo elobi kozala na banzambe mosusu te bobele ngai batunaki nkolo Yesu mobeko nini eleki monene na mibeko nyonso nkolo Yesu ayanolaki alobaki linga yawe nzambe na yo na bomoto na yo na bomoi na yo mpe mayele na yo nyonso elakisi soki tolingi yawe nzambe na biso tokozala lisusu na banzambe mosusu te tozala na bolingo envers tata nzambe mpe ntango batunaki ye mobeko ya mibale oyo elandi alobaki linga moninga na yo ndenge omilingaka yo moko elakisi akabolaki mibeko na biteni mibale ya relation ya mutu na tata nzambe epuis na relation ya mutu envers mutu na yango ntango batunaki nkolo Yesu ayanolaki bango bongo epuis Daniel na libulu ya bankosi ntango babwakaka ye mokonzi na ntongo nango akepesa ye mbota tala réellement aza nanu bomoi to akufaki atunaki ye Daniel ozali azongiselaki ye mokonzi nazali pamba te nazalaki na likambo te na yawe nzambe na ngai mpe nazalaki na problème te na yo donc relation ya ye na tata nzambe ezalaki malamu relation ya ye mpe na mokonzi donc biso batu ezalaki malamu na yango bazosenga na biso tozala na bolingo tozongisa bolingo ya 56 nde na mibeko zomi na mibale tokobeta sete na 2e précepte oyo elobi linga bato banso ata kutu bayini na yo esengeli olinga bango kaka pamba te biso bandimi esengeli tozala ndakisa moko ya malamu ebele basali mwa likambo moko par erreur moko yoka deja komi koloba nga na ye esali boye esili wana eza maloba malamu te mpo na biso bandimi esengeli na biso tozala na maloba malamu liboso ya bandeko na biso mpo ete tozwa bomoi ya seko nde toleki na mokanda na biso ya Luka mokanda ya sango malamu ya Luka mtu akomaki yango Luka azalaki moyuda te azalaki pe moyekoli ya nkolo Yesu te kasi azalaki mo grec na mboka nzoki ya Sulia Luka azalaki docteur Luka akomaki mikanda mibale sango malamu ya Luka pe misala ya bantoma akomelaki yango ndeko na ye Théophile azalaki mokonzi na mboka ya Loma makambo akomaki na mokanda ya sango malamu ya Luka atunaki yango epai ya mama Maria mama ya nkolo Yesu pe bayekoli ya nkolo Yesu pe bambute ya mboka kasi makambo oyo akomaki na mokanda ya mibale ya misala na bantoma makambo ya liboso bayebisaki ye kasi makambo oyo elandaki nsima ye moko amonaki yango na miso na ye pamba te azalaki moko kati na basali ya Polo pe akutanaki na Polo na mobembo na ye ya mibale na mboka ya Toloa nde kuna lokola tomoni na mutu ya mukanda balobaki moto na bomengo wana atunaki nkolo Yesu motei malamu nini nasengeli kosala mpona kozwa bomoi ya seko mpe nkolo Yesu azongisaki mpona nini obenga motei malamu pamba te ye moko kaka tata nzambe mutu azali moto malamu wana nkolo Yesu amibombaki pamba te ye moko nanu azali nzambe nde atunaki ye eske otosaka mibeko atangelaki ye bamibeko nyonso esengeli tosala mpe mutu ya bomengo wana azongiselaki nkolo Yesu natosaka mibeko nyonso wana wuta bomwana na ngai mpe nkolo Yesu ayebisaki ye eza na likambo moko ozangi kosala esengeli otekisa biloko na yo nyonso mpe zwa mbongo wana kabola na yango na babola ntango ayebisaki moto na bomengo wana bongo nsima ya quelques minutes mutu wana akomaki na elongi ya mawa nde nkolo Yesu alobaki ezali pasi mpona bato ya bomengo bakota bazwa bomoi ya seko bazwa bokonzi na likolo nde mpona nini tata nzambe atindela mpo ya kokufa mpona masumu na biso na ntina ya bolingo lokola nzambe nto ya bolingo nzambe alingaki biso mingi nde yango wana atindela biso mwana na ye mpo ya kokufa mpona biso tobikisama pamba te ntango apesaki biso mibeko batosaka yango te na bana ya Israel bango moko babakisaka 603 mibeko ntango yokosala 613 10 ya pamba balongaki te ntango bayokobakisa komi ebele balongaki mpe kaka te epesaki nzambe pasi mpe
Niango na bolingo oya sana ngwa faire biso batu nde ayaki ko po kufa po biso to bikisama. Kolo Yesu oya ko bika na nzela ya nkolo Yesu moto oyo akondimela ye. Pona nini Papa Simon Kimbangu Kiangani ki décision ya mesure de grâce waneza bolingo alakisa ki niango apesa ki biso mesure de grâce mutu moko te asutuka biso nyonso sala ala. Papa Mfuma Mbanza solo bana biso ete to respecter yemi to se souvenir na Yerusalemi pamba te Yerusalemi ezali sina elakisi esika mokili ebanda. Tangu tozo kanisa Yerusalemi, tangu makanisi na biso zali na Yerusalemi, elakisi tozali kotosa Papa Simon Kimbangu. Tangu tozo tosa Papa Simon Kimbangu Kiangani, tokozwa bomo ya seko. Papa Simon Kimbangu Kiangani tangu asalaki tourner na ye na 2003 na ba site historique tangu akoma na Mbanza Sanda lobaki ete mikolo ezali koya banzembo ya mawe kozala lisusu te kaka banzembo ya esengo. Pengai Papa Simon Kimbangu Kiangani na ye pona kokokisa bilaka. Donc ye azali mokokisi ya bilaka. Esengeli na biso tolanda azali kotinda biso pamba te ye mutu ebitina na yango. Totika koyima tolongola koyima na maya azo senga biso pamba te nde ayebitina na yango. Soki na ekeke ya Noe batu bakufa ke ebele pamba te bazalaka na koyima. Tata Nzambe tango yebisaki Noe atonga arche likolo ya ngomba batu bakoma koyima bakoma koloba o ndenge nini foto tonga masuwa likolo ya ngomba batonga ka yango na se ya mai ndenge nini biso to tonga yango likolo bayebisaki Noe ke kotuna Tata Nzambe pe Noe Tata Nzambe yebisaki ye sala kaka lolenga na yebisio pamba tenga na yebitina na lobeli bongo tango yeko répondre batu na mokili balobaki seke bino mituna bino zo sala lisusu te eloko wana ezongisaki bango sima pe batikaki Noe ye moko na mwasi na ye na bana na ye misatu na basi ya bana na ye babikaki 8 personnes esengeli na biso totosa mayeba zoyebisa biso tozonga sima te po tobika na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu mama na likambo tokokende nango na mokolo ya lelo biso bandimi esengeli totosa biso bandimi esengeli totosa bolingo mibego pe misala po ete tozwa bomo ya seko na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu amen. Totelema tobondela tate towe na muzulu bika nkumbwa kuyazitiswa bika kimfumu chao kiza bika lusolo lwako lwavanga mavantoto bonso muzulu dia kweto kwa lumbu kalumbu utuvana ye lumbu iki utuyambudila mfuka zetu bonso beto mpe tuyambudilanga batufuidi mfuka kututwalani mumpuku munoko kanzu tutani na munkwambi kadikyako kimfumu yengolo yenkembo byamvuya mvu munkumbwa se mwana etata mwanda vela amen. Tusingi nzimbo. Mambu manzambi matulongwanga maluvuluzu wayetwa osono mambu Mambu manzambi matulongwanga maluvuluzu wayetwa osono tombe kya satana kufitisa ngentu kumbwa nzambi nkutu yetivwezuka mambu manzambi matulongwanga maluvuluzu kwayetwa osono tombe kya satana kufitisa ngentu kumbwa nzambi nkutu yetivwezuka ngemo kwikizi okesa ngentemo zola kwa nzambi songa kwa babo uisongwanga vonge ilandya Yesu ye wantangi ninwa kwa babonsono
ngemokwikizi okesange ntemo zola kwa nzambi songa kwa babu buisongwanga vonge ilandya isu ye wantangininwa kwa babu sono. Mnankumbwase mwana ye tata mwanda velelao nukialendi lumbu kia 15 mungonde ya sambanu mvua mafunda mole ye makumole ye sambanu tulendi malongi tulongolo kwa tata Bungena Vakele Franci yanu na munkwikizi ye membre ya MSSK Nkamba malongi katukubikidi mukanda miolo katutangidi wanzole wa Mosca pia makulenzi le antete na tei kumiensambwadi ututangidi nsiku kumiezole miadibundu deto ye fokolimu na nkanda wa Luka kapukia 18 nzila ya 18 na teye makumole yeya lelo lundi mokolo ya yambo na poso mokolo ya 15 pona sanza oyo ya motoba mobumu wa nkoto mibale na tuku mibale na motoba lundi le 15 juin 2026 tolandi matei mapesameli biso na tata Bungena Vakele Franci ye azali mondimi pe membre ya MSSK Nkamba mate ya bongiseli biso na mikanda mibale atangeli biso mukanda mibale ya Moïse mokapo ya tuku mibale nzila ya mbukino zomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe asukisi na mukanda ya Luka mokapo ya zomi na mwambe nzela ya zomi na mwambe kino tuku mibale na mine. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère église et Luc chapitre 18 verset 18 à 24. Tokei naba communiqué. Communiqué tali banganga nzambe na kombo ya tata mwana tata molimo santo esengami na banganga nzambe nyonso tomonana lelo lundi na réunion na biso ya chaque lundi na tribune ya monene sima ya ntsinsani ya Mazout mutu mokote azanga tozali pe na recensement oyo tata molimo santo atindaki à travers cabinet na ye recensement ya banganga nzambe ya mokili mobimba nde basengi na biso tomema 2 photos passeport plus 2000 francs congolais versement ya rapport na le 8 juillet 2026 notez bien tozali pe na ekateli ya cadeau phare tata molimo santu asengaki na biso banganga nzambe $100 na mutu moko moko plus to 240 000 francs congolais to bandaka ko pesa ndambu ndambu po ete sengeli to somba 4 jeep Land Cruiser station wagon to Malu Malu, tombeli bino banso boyeyi malam, signé le président national Ntimba Mpaka Raymond. Direction nationale ya Paki Ville Sainte, ezali koyebisa na batata nyonso ete tozali na ntsinsani ya monene ya Paki mokili mobimba. Pona achat ya bateau de pêche à Paki Kinshasa Nkamba Congo central le 26 juin Tokokutana Nambanza Ngungu, patata président de camp, section président Mokote Azanga Nambanza Ngungu. Bokongola bimbelekela ya makasi oyo tokokende na yango. Vendredi le 19 juin, batata ya 4 camps, bapèlerin na ba section ya Nkamba match aller. Tokutana na camp Weno na 6 heures
toko sambela kuna. De vendredi le 26 juin, match retour. Toko kutana na paroisse ya Ngombe Kinsuka na 5h30. Ba section nyonso oyo etikali boko sala programme na bisika na bino. Biso banso tokutana na Mbanza Ngungu le 26 juin na 14h. Batata président de camp de section Mutumokote akwesa bendele ya Nkamba. Tata Mokonzi ya Bule alingi komona bateau de pêche ya biso batata na mbula oyo 2026 botos eleki mbeka, signé le président national Mavinga Vangu. Toujours kuna na Apaki, direction nationale ya Apaki Nkamba Nouvelle-Jérusalem et lobby Boye. Batata responsable ya ba groupe, mouvement, association pe service botika kobundisa Apaki pona mokolo mwa vendredi. Boponaka mikolo na bino misusu ya mayangani na bino kasi vendredi te. Tata Mokonzi ya Bule apesa mokolo ya vendredi na biso batata banso. Toyanganaka esika moko na lisanga na biso ya Apaki. Alobaki Boye batata banso ya Lingomba boyanganaka esika moko na mokolo ya vendredi lokola apesa mokolo ya mercredi na ba maman. Alobaki lisusu Boye liyangani ya batata eponi tata te, âge te, grade te, fonction PT. Tango nyonso papa azako nyonga ete batata tozako tosa yete lokola ba maman batosaka ye. Batata banso tozelaka bino na liyangani ya Apaki na mokolo mo vendredi. Totosa Tata Mokonzi wa Bule botos eleki mbeka, signé papa président national Mavinga Vangu. Lusa isuka bisikinzungi la kaya luselimi diampama hata 18 village landa besabe antungulu ya luselimi bina yetu bibitaveo kwa Nzambi yetu biantungulu wa abisinsu. Sites historiques c'est de Todan Longo. Tata mfuma Longo Simoni Kimbangu ngani mwanda velelanti nwa mintinu. Bokele nkangu wa wonso nwa kinzungi la mkuiza kuntinsani angolo ikala yeto. Mulumbu kia tatu mercredi le 24 juin 2026 moula 14h. Bantatia ni mosi Nzambi yetu mumunkamba. Tata mfumu Mbanza mfumu Yisu ya nivo vuka tutungidi yeluselemi kompasi zeto kazilendi manako enkulu undia fuafua kansi kadi ambu deniko beto biskinzungi lambo tetwa diantimi andudi mpasi toa ngidi kantinu etonsi luzani za lungana ngeye kwa sina diambu tuku za yavuku kosi mputena ya kungizilu ya mbote. Rendez-vous le 24 juin 2026. Le président général signé Maya Monando Fonsu, pasteur. Landila zitu kitwavewa kwa Nzambi yeto Tata Simoni Kimbangu Kyangani Tata Mwanda Velelanti nwa mintinu zitu kia tambula nzenza zanizi kuizanga ku Yerusalemi munkinzi mia minene. Direction générale ya kinzungilila kia Yerusalemi sikidisi nkangu wa kinzungilila mahata kumie nana vo restaurant ya Zumbu ya Kelas ya kala ya zibuka mbilumbu bitatu biankinzi wa le 8 juillet 2026 mudiodio. Hata munagata sitotombola bima ebi, mfundi, mafuta, nsaki, bikwanga, madioko, nguba, bia wonso no bidiukanga, nkuni mpeka tuvila kanani ko, ye mbongo, bonso buzazengolwa, munaminkanda. Note bien bima bia wonso no, si bia yonzama, kuna cave ya Ajax, tuka le 5 nate le 8 juillet 2026. Ngizulu ya mbote, le président général, Mayamona Ndofunsu, pasteur. Direction générale, il y a groupe de volontaires qui manguisent, je fais qui en sigle, les aliko yebisa naba volontaire nyons présent na ville sainte Yankamba était lelo lundi le 15 juin 2026 nangonga ya 10h tokozala na cérémonie ya pause ya première pierre pona botongi ndaku ya pressing na Ngombe Kinsuka ndenge Tata Mokonzi wa Bule Papa Simokimba Nkyangani Sengaki na biso, signé Maman Fifi Luyola, présidente générale. Na l'automne, il y a Papa Révérend, directeur général, deuxième adjoint, il y a service, il y a protocole Kimbangiste, révérend Kalouze Imoko, Zaïsala Kalou, Sengami, na membre Nyons, il y a protocole, il y a les 4 camps, pèlerin, Nabaye, Salaka, Nabandako, Naba restaurant, un service et accueil, etc., était bien remis le lundi, le 15 juin 2026, Nangonga, il y a 9h, na salle, il y a
conférence, salle de réunion, il y a musée. Mon côté azanga biso banso toyebi likambo tozali na yango pona cadeau phare bandeko nyonso équipe fort mon côté azanga botos eleki mbeka kotumba signé le directeur national manzoa compagnie Pecos esengami na ba comité ya ba épouse et époux Faki Nkamba épouse et époux MSSK Nkamba épouse et époux Fluki Nkamba était tokutana na mokolo mwa vendredi na tribune ya monene mpona lisolo na biso oyo toyokanaki na sima ya Beko. Notez bien, chaque responsable ayebisa ba membre na ye ya comité Mokote Azanga signé Maman Ntsumbu ya Faki, Maman Pauline ya MSSK pe Maman Chambuyi ya Fluki Buyei Malam. Direction nationale, il y a Fariki Nkamba, Banankole, et Zaliko Sala rappel na Banankole Nyons était faite na biso ya le 2 juillet et Belemi. Mokona moko abongisa bikateli Nyons oyo toyebi Malam, bikateli oyo episameli biso ndakisa Kadofar. $20, Botongi Nkamba, $10, Botongi Mémorial, $10, Botongi Nzanzalonga, $10, cadeau phare, cadeau ya défilé, pardon, Kimbelekela, Mbongo ya Ngombe, pe mariage, ya papa Simon Kimbangu na maman Mwilu. Mwana nkole nyonso, kozangisa biloko oyote, signé papa Chimba Zola, pour la direction nationale. P calendrier et sensibilisation pour la Mouloulou, moi le 2 juillet, Zaliboye, le lundi le 15 jusqu'au mercredi le 17 équipe et Kozala Nakan Mason, signé Papa Timba Zola. Liebis Pona Ba Veuve, Mokolo le lundi le 6 juin, le 15 juin 2026, Bokokende Kosakola Manyoko na Kibula. Bokutani na esika bokutanaka moto nyonso amema bilamba na ye pona kolalela bureau ya DKJEP esengi na batu nyonso oyo basalaki formation ya agro-pastoral kolona pe kobokola kobanda na première kino na 4e promotion pona oyo bazwami awa na Nkamba ete bobiangami mokolo mwa lelo lundi le 15 juin 2026 na bureau ya DKJEP sima ya ntinsani ya mazout pona kozwa information très importante oyo etalibino nyonso signé le directeur national DKJEP Charles Kisolokele Mbenza tokei na kopesana mbote Faki Omilenge. Tuyambaki recommandation ya papa Nabiso, papa Kuminga Mwaka Victor, yazali sympathisant, pe paysan autina Kinshasa, isika ozwami telema topesa yo, mbote Faki sepelisaye. Saye mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo. Merci okukina yoko fanda to yambi pe quelques bimbangi ya bandeko na biso bakimbangiste kimbangi ya mama Umba Mbonga yazali secrétaire de territoire pona MSSK kuna na Lukula kimbangi ya papa Tomatala Masaki Ange Lor yazali membre ya GTK kuna na paroisse ya Paris Saint-Denis na République française. Kimbangi ya papa
Nkodia Nkazi Jordan yazali membre ya Faki toujours kuna na Paris Saint-Denis. Kimbangi collectif ya ba mama na biso Mama Binda ya Kalawo yazali Mondimi membre ya Afki. Maman Brigitte Falanka yepe Mondimi musicienne ya Faki pe maman Christelle Pembele Mondimi membre ya Jeteki bango misato ba membre ya paroisse na biso Ilfoud kuna na Grande-Bretagne. Kimbangi ya papa Matuyikulwa Lungu Espoir yazali concierge auti kozongela biso sima ya Mobembo na Matadi. Pe kimbangi ya suka ya maman Manzenza Mafuta Constantine yazali catéchiste présidente ya Jeteki Inera auti na paroisse ya Inera Mvwazi kuna na Kolo Fuma bisikani nsubozwa mibotelema tukwa kupesa bino mbote Faki musique. To pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup ina bino fanda to sisi bongo na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo peut to sengi to bengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na tongo ya lelo lundi le 15 juin 2026 mayeto yoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika makasi na mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tolemba te panza mikolo yo nyonso tozolandaka ba message ya tata na biso tata Molimo Santo azali kolakisa biso ete ya solo alingi biso à travers motinda minaye Papa Nsongia Nzila chaque dimanche tozolanda ba verset biblique banzembo oyo yaso kotindela biso melikambo ya kokamwa na komona kaete tina moyi mwa lelo meme yo na ngai kimbangiste tozali kotuna tangu nini likambo yango ekozala portail ayebisi biso soki kaka bomoni deja batiti ya koko na nzela seke tokomi pene ya zala nayebi te maye tozali komona maye tozali koyoka soki ezolobela biso nini lokola tokangami kaka na ba distraction wana
yango nde ekozangisa biso. Psaume 1 eyebisi biso esengo ezali na mutu oyo ayokaka toli ya mabe te, avandelaka Nzambe makita te na batu ya mabe. Me biso lelo tokomi na bisika ya lolenge wana, me tolobi nini? Tozozela bilaka. Bilaka yango ekokuta biso ndenge nini? Tolongwa na distraction, pamba te tongo esi ikali kulumenta bima. Tango bima ngai na yo tokomona nela abanza lobi na mayeto tangaki na mokanda ya Apocalypse. Aso continue ko bomba elamba na ye propre pour que tangu tokobima lumbu te. Nyonso wazali ba avertissement bazali kosala biso tozwa mayele. Misala kati na Yerusalemi botongi nkamba petolo na tobokola. Lelo en principe tozwaki lelo esengeli deja tosala ba versement. Biso na nkamba bakatelaki biso $2,500. Tinande bozomonela ba chef de camp, ba chef de quartier, ba sectionnaire bazotambolela biso na ndaku moko moko. Tuyebi te tata mama jeune soki yo na ndaku na yo 10,000 wana osi okomisaki to nano okomisi te. Tango yango yo po ete ba chef de camp bango pe ba se mettre en ordre. Sanza nyonso yenga ya liboso tozali na ntsinsani ya batata na bamama oyo nyonso eleki est comme déjà classé dans les archives. Siko tozo kotala oye koya le 5 juillet yango nde tokozala lisusu na ntsinsani. Ezala batata, ezala bamama, batu na batu toyeba komibongisa. Proverbe moko elobaka motambo ya elanga piège mutu na mutu yeba ndenge ya kotandre yango. C'est pourquoi biso nyonso tozongi na point zéro. Mena ezoko lukama na compétition le 5 juillet banani bakolonga. Ba oyo balingi kolonga d'abord biso ba participants ezala batata ezala ba mama tozala na volonté ya malamu. Tango bakopesa biso mwa bikateli tata moko moko mama moko moko pesa 10,000 francs pesa $10 biso kaka batu ya liboso koloba nini toza mingi. Lokola toza mingi
ngai napesi kaka 2000. Lokola toza mingi ngai napesi kaka 1000. Bongo mokolo nini okoloba keno malgré tozali mingi bango basengi 10 000 me ngai napesi 50 000. Tozali kobundela retard ya 10 ans o tozali na yango. Malamu tomipesa po ete bakombo na biso ekomama na palmarès. Endenge tozokolobela makambo ya ntsinsani ya afki na apaki, papa président général ya apaki azongisi matondi na biso nyonso batata na mosala oyo tosalaki na ntsinsani tozalaki na yango le 7 juin, pe a encouragé ba maman que 2 fois de suite oyo biso ba maman to bambami epesa biso bolembo te, bien au contraire epesa biso kanda pour que le 5 juillet to récupérer esika na biso. Kasi yepe alobi bien atap ekopesa bino kanda mais yepe akolembisa singa te. Donc pour ça, il y a papa président général match où il y a le 5 juillet to lakisa vraiment et pas tata Molimo Centre que to lingi mosala ezala na batata ezala na ba maman mosala e monana ya makasi wana nde suwe ya papa président général ya apaki. Toujours pour la misala lelo lundi esengami na ba acteur pe ba actrice nyonso ya jeteki ete tokokende kosalela kuna na château d'eau na weno na ba antenne mosala tokosala kokunda batio oyo ya mai ezali nanu libanda. C'est pourquoi mwana ya jeteki nyonso ozali na Congo mema yango pao machette mema po ete mosala esalema malamu na banza biso nyonso tolandi malamu. Tozali pe na ntsinsani mokolo ya yenga oyo ya basurveillant na la grande chorale de dirigeants pe biso bafliki ndenge tobandaki yango lobi. Groupe nyonso tozanga te kobongisa bimbelekela yango nde ematisaka bakota ya ntsinsa na biso pe basurveillant tobosana te ekateli oyo ya $10 to €10 oyo tozongelaki surveillant moko kozangisa te kokomisa kombo pe batata ekateli oyo ya $20 to €20 bazongiseli biso yango lisusu tina wana moko luka na biso bato tovandi na nkamba luka chef de camp na yo po ete okende kokomisa kombo na yo. Biso bato tovandi na basection tovandi na baterritoire to na bacommune toluka bapasteur na biso po ete tokende kokomisa mbongo na biso tobosana te ti le 8 juillet esengeli versement esalema. Toujours na oyo etaleli bikateli bandeko ya faki pona kobundela bosombi mutuka ya forage nde esengamaki $50 na musicien moko ya faki na mokili mobimba. Pona oyo etali le 8 juillet jeudi le 18 weno akoyambaka mason na 9h pe Kamfuma akoyambaka nkipaku. Kasi na 10h ya lelo esengami na ba chef de camp pe ba chef de quartier
tokutana na bureau ya ville sainte pona information etali bino bana misato tobosana pete ekateli tozwi ya $10 to €10 pona kobundela misala tozali na yango na nseke mbisi banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso pona kosilisa tosengi na famille ya papa Vital pe mama Adeline bino bouti na Kasai Chikapa bozali na programme ya bosengi bolimbisi kasi lobi tokutani te donc soki bozali prêt de lelo oyo sima ya tinsani na biso ya mazut bolimbisi na bino ekokaki koleka soki bozali prêt te pona lelo boya komona biso pour que tobongisa mokolo oyo bokosenga bolimbisi na bino panza pona mayeo tozalaki na yango na mokolo mwa lelo tosilisi boye kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo pe tozongi na bopesani mbote faki tomibongisa tozali na bimbangi ya bandeko bakomeli biso kaka sikasikoyo tosengi na papa Diacre Kintoki Vita Justin esika yo vandi telemela biso poto topesa yo mbote ya zali directeur national adjoint ya service protocole tozali pe na recommandation ya mama Mukamina Kalonga Espérance ya azali sympathisante azali accompagné na papa Chakondoa Wonso mama Ikasi Jennifer pe papa Mukamina Ron esika bino bo vandeli botelema po ete topesana mbote faki tika tobongisa maboko topesa bandeko na biso mbote na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo andeko boko kina bino kovanda mozola kwa se ye mwana tata mwana velela twena kindwadi yesedeto tata mfumo mbanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinzili ditwa sisula mu Yerusalemi toka muna 1921 kasiswa mukengila Yerusalemi tungisa dio yeviengisa dio na telumbukia uno tata mfumo mbanza vwendi yetu mukati kwa Yerusalemi yesimbi disalukiandi na kekete bonso buka sisulaki yandi mpe watambula mbebe ya kuzisonga ngazizi kia tata mfumo longo mfumo dibundu tangu za zobuke na wabindama mukuma kia kisalu tulombele kwa sedetu wa tutela mana betu bana takufana kia mbote faki
Pika tokubikeno moko tovana sedieto kiambote monkumbwa se ye mwana etata mwanda velela monkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovana tulombele nkunga yesambu kya le 6 avril kwa faki yesedeto sikatufokudila sabu Mpulusa mompela pasi jetuzungilili ya kubaneno muzingu kyame enjilange onzambi tombanga enzambiame umpulusa mompela pasi jetuzungilili ya kubaneno muzingu kyame enjilange onzambi tombanga enzambiame semfukamene pasizame ngeyeze yezo undalake mumambi mamo imfumo yasikira munzwa kuyavelela undalake mumambi mamo imfumo yasikira munzwa kuyavelela enzambiame semfukamene pasizame ngeyeze yezo undalake mumambi mamo imfumo yasikira munzwa kuyavelela undalake mumambi mamo imfumo yasikila munzwa kuyavelela. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ces jours du 6 avril, nous te soumettons nos supplications par ces cantiques. Ô Dieu notre Père, fais que nous puissions retrouver ta grâce. Tu nous as donné ton Fils en accomplissement de ta parole. Jésus-Christ notre Seigneur. Tu as accepté une mort honteuse pour nous sauver. Tu fus crucifié ensemble avec des malfaiteurs. L'un d'entre eux s'est moqué de toi. Mais tu ne lui répondis pas un seul mot. Tu fis cela uniquement pour obéir à ton Père afin que l'homme pécheur retrouve ta grâce. Oui, tout cela fut accompli pour nos pécheurs. Ta volonté, nous le savons.
c'est que nous retrouvions ta grâce ensemble avec tes saints dans les cieux. Avant ton ascension, tu avais promis le Saint-Esprit à tes disciples. Tu leur dis d'aller partout dans le monde entier, prêcher ta parole. Tu leur promis la venue du Saint-Esprit qui sera avec eux, mais que le monde ne le connaîtra pas. Nous lisons cela dans les Saintes Écritures. En ce jour du 6 avril, Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu le Saint-Esprit, nous le savons très bien que nous sommes déségarés devant sa face, car à tout moment, nous faisons ce qui est contre vos volontés. Nous faisons honte à vos serviteurs. Nous nous prosternons devant ta face pour demander ton pardon. Nous reconnaissons nos iniquités. Tu as soumis le monde à l'épreuve afin que nous puissions connaître. Enseigne-nous tes voies, notre intelligence est toujours comme celle d'un enfant. Nos péchés sont cause de toutes sortes d'afflictions qui nous submergent. Mort, maladie, guerre, famine. Nous n'avons d'autre protection que toi. Viens à nos secours. Fais-nous triompher des tentations d'ici-bas et sur nos larmes. Oh Seigneur, ne tiens point compte de nos péchés car tu es mort, afin que nous méritions le nom de Fils de Dieu. Veille rétablir la paix dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pied, qu'il ne soit renversé. Nous constatons que dans le monde, le peuple s'entretue. Veuille le choisir dans la paix, des responsables dignes de ta confiance qui puissent les guider, car devant ta face, c'est déjà constitué une mer de sang humain. Nous te prions d'apporter ta paix dans le monde entier, afin que toutes les races vivent dans une entente parfaite. Ce sont là les supplications que nous te présentons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Onzambi zengyakano muna wantu wansiona Diano di langaike konka Onzambi zodiasu kami Kwiza ke kwiza uvanza Wandiana we na yompasi Muna wa ukadirira Okuyandalanga Kampe Onzambi zodia siona Oyandalanga mosivana bena Omvala isu ya tololwa Kansi wa vumbula Kayo Kana voantu bekangwa Katsinzambi kekangwa ko Kadinzambi waseroka Kwa yeto wantua Amen. Ensambuza ngemfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wase yo ntwadi ongitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tuko ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Sengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo
mokili mobimba bayoki bino nde bokotya kimia maloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino ngai naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa panzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki na mukanda ya luka apese biso lisolo ya moto ya bomengo kolo yesu alobi na moto ya bomengo ya tata molimo santu papa mbezaki anganyani ye nde akoloba na biso maye abombeli biso na ntongo ya lelo tomoni bongo bambima nde biso panso tozali bokozela suka tozwa raison te sima ya bamukolo ya suka tozwa raison te sima ya bambuta ya tomoni bongo bambuta ya kabine oyo tomoni bongo bambuta nyonso ya kabine nde napesi bambuta nyonso ya kabine nde napesi. Merci. Merci maman Marie nakopesa ngai maloba lelo ezali bongo moko 15 juin 2026 esika nini ye tata mokolo ayeko proclamer à partir d'aujourd'hui quand Côte ville sainte nazokokende kuna nakende kopesa restriction basala statut ya ville sainte yango wana tata molimo mosantu azali kosenga na biso bavandi na Yerusalemi biso bavandi na Yerusalemi ndenge nitokosakote na kati ya Yerusalemi ndenge tokobizela na biso ekozala na kati ya ville sainte mpe tozali kolanda recensement ezali kosalema biso mpe tozala bakan toyebake barecenser bazali kotambola deja baza nano na kamaso ntango bakokoma na kala biso bakamaso kampuma moto moko tabima linga ozala recense na makambo tata molimo mosantu azali kosenga e surtout leta makambo azali kosenga na biso esengo ezali na libota baza na nzambe na bango mwana Kongo mwana Afrika ezali ntango na biso
tolanda onene bandeko na biso ya mouvement social de la SNEF Imangise. Merci. Luvunda vala fulu tondoko likuka mpungi ankuba manu lu susumuka nkindu lukandamo dilu bukunda lukunda tilu mpungi anzisusu kwa tata ndengisi Lukola moko batata iba mama kiambote kyoto awe itukolele bete peturetezi onkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandi mate na biso na katna na kwa nzambe ningi bautikote ya biso bile na biso bomo ibapesi biso yango ndeko batela biso moyo mobimba pe ba programme nyonso mingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela na mate na biso tolandi lelo ezali koloba ete tozala bana botosi kolanda maye oyo papa Simokimba unkianga naza kotinda biso ye azali kotinda biso na kati na mabondeli na ntina mpaso ezali na mokili pe na kati na lingomba nzambe alingaka teke moto nyonso azala na mpasi po ete tozala na mpasi te esengeli kaka kotosa yango aza kotinda biso na mabondeli tomipesa mpe mingi na misala minene toza nango na kati na lingomba ya botongi lingomba ya tata Molimo Santo e Yelusalemi ya sika musala makasi toza nango nde yango wana pe kolona pe kobokola maso wana ezali mpona bolamu na biso moko tozalaka kaka elaka ya mokolo moko yango biso nyonso tomibatela po ete kolonga misala ya Yelusalemi ndenge ye moko papa Simokimba ngaka nalobelaki yango na ntango ya elanga yango nde toprofita kotonga nzanza longa mpe bisika nyonso esengeli kotonga po ete tolakisa misala nyonso wana na le 12 octobre toza komona bapaya ndenge bakoyela biso ndenge na ndenge esengeli ke totobongisa eke torendre solo Yelusalemi ville sainte ndenge ebengami oyo Jean
batus tamonaka na isanga pata mo ete ekita kasi biso bapesi biso chance ekete tonga po toza mapamboli esika wana tozala bana botosi na bachantier ya bilanga ndenge tata Molimo Santu azoyebisa biso ete ntango oyo nde tomipesa po ete toprepare milona na biso tokolona na saison A koloba ete na mois d'octobre basanza nyonso oyo kolongola banzete po ete batracteur ekota esala balabour ntango nde yango oyo papa Mfumu Mbanza abandaki koloba ntango nyonso likambo nyonso eza na ntango na yango misala soki ntango ekokani esengeli tosala po tozala na retard te ntongo nyonso tokozalaka na ntsintsani mpona kosombi mazoute 15 minutes tokozwaka après 15 minutes tokotaka na misala oyo esengeli tosilisi botongo lelo onkombo tata mwana mpe tata Molimo Santu amen. Mukonda Lukonda Ntino Lukonda Moko Baluka kulubaka ndolo. Voilà, biso nyonso tolandi maloba ya papa Mfumu Mbanza, papa conseiller ya tata Molimo Santu ya korapele biso ke Yelusalemi oyo Jean amonaka na apocalypse ya Jean eza Yelusalemi mosusu te ezali oyo ezali kokita eza mosusu ezali nde oyo yango oyo ngai na yo tose retrouve na Yelusalemi yango nde yango oyo yango azali kosengela biso totonga yango po tozwa mapamboli totonga Yelusalemi Molimo Santu bamama tolekela sante tia bongo présence bamama présence présence de maman, présence de maman. Maman, présence. Maman, batata cause la mouke. Batata cause la mouke. Maman, présence. Présence de maman.
Merci, Faki. Merci, Faki. Yerusalemu Diaba Dikundana Tata Nzambi Fumu Yesu Ye Tata Mwanda Velela Bena Yeto Vava Katulendi Sayo Yako Kukutwena Na Kekete Na Dede Mama oye Tozali Malini et tozalité Batata oye Tozali papa Minima Ba champion Malini et tozalité Batata Zalagate Batata Zalagate Obino nyonso bokomile ba cravate na ba manche longa bako. Yango zo couvrir bino. Lelo mukolo nini? Mukolo ya lundi. Lundi ya banani? Tabiso batata ba champion. Batata. Ingeta. Woza mituma kasi bo mukomsina bino azali Kokotala shimba mama ba kokwesa yene lo Oh, on va donner vite au président là, 15 minutes. Pierre ou qui vient Zambia. Même maman présidente a volonté la Zambia. Tout le monde a été, tout le monde a été. Batata ye! Ba maman ye! Vous n'êtes pas poilou. Voilà question. Bina batata. Moi toli yango. Mapenda biso batata. Tozalaka lokola bana mike. Mwana moke soki balati elamba ya bien na ntongo ti tokoma ba 14 ekomisala oro lobi kaka tolataki elamba ya sika batata oye me bamama bazalaka na mafuta mosusu asi alati yango deja meme 10 fois me nano asokoli yango epokoyeba pete kesi elatama les plus d'ouest du pays, c'est sous un climat nuageux que nous observons. C'est la saison sèche qui s'est déjà annoncée et en Kamba, nous avons l'impression de vivre les climats de Goma. Eh bien, c'est le moment propice à ceux qui tiennent le ou. Et nous sommes bel et bien lundi le 15 juin 2026. Lundi,
pas la limbiose, plutôt le premier jour de la semaine, rempli d'énergie, où nous devons présenter nos intentions au Créateur de l'univers, Dieu le Tout-Puissant. C'est dans cette optique que le culte matinal a eu lieu dans les somptueux temples de Nkamba, sous la houlette du conseiller direct du chef spirituel en la matière d'économa, Papa Mbenza Kiangani, à l'issue duquel l'homélie de Papa Francis Bungienda du mouvement social de la servance kimbangiste, MSSK en sigle, a tiré sa prédication de ces titres ci-après. Le décalogue, Exode 20, du 1er au du 7e verset, s'en est suivi du 12 préceptes de l'Église et il en a conclu dans le livre de Luc, chapitre 18, du 18e verset au 24e verset. Sa thématique est l'obéissance plutôt dans le respect de la trilogie. Nous avions suivi avec beaucoup d'attention la réaction du riche, l'homme sans foi et avec la désobéissance. Or, la Bible déclare que la foi la foi vient de tout ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Lui n'avait pas obéi à la parole puissante et glorieuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui, en principe, à partir de l'obéissance, l'homme riche devait avoir l'accès direct et libre au royaume des cieux. C'est dans ces perspectives que le Sauveur de l'humanité nous a recommandé de chercher d'abord le royaume des cieux et le reste nous sera donné sur quoi. Et juste sortir du temple majestueux, nous avons également suivi les honneurs rendus au conseil direct du chef spirituel Papa Mbenza Kiangani, et il n'a pas manqué de nous présenter son adresse. Et tous nous le savons que nous sommes pendant la saison sèche, c'est la saison propice pour que nous puissions cultiver la terre. Et si nous remontons l'historique, Adam et Ève fut le premier cultivateur et la richesse ne provient nulle part qu'ailleurs, si ce n'est que dans le sol et les sous-sols. Donc, vous pouvez être ministre, l'on dit, un ventre creux n'a pas d'oreille et nous devons cultiver, nous devons relancer le secteur agro-pastoral. Donc, nous disons merci à tous ceux qui se disent paysans. Vous êtes vraiment les héros dans l'ombre. Grâce à vous, l'on parle aujourd'hui du secteur économique. C'est grâce à l'économie qu'on a parlé du miracle de la Chine. Et si la Chine a connu son expansion, c'est parce qu'il y a eu ceux qui sont dit, nous allons nous rabaisser. Ils ne se sont pas rabaissés, mais plutôt ils ont respecté la première richesse que Dieu nous a donnée en cultivant, en élevant, en exploitant tous les secteurs de la vie. Et c'est dans cette optique que Papa Mbenza Kiangani a tapé la main sur la planche pour que nous puissions, vous puissiez tous, nous devons relancer, nous devons avoir de l'œil pointu sur le secteur agro-pastoral. Et sans oublier que Kamba est devenu le champ de bataille pour au chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste. Et présentement, nous assistons à une petite collecte. Le tout s'inscrit dans la viabilisation de la vie sainte d'Nkamba. Car Nkamba, depuis le 6
avril de cette année a été octroyé du nouveau statut de la ville sainte. L'on ne parlera plus jamais de la cité sainte, car tous comme vous avez suivi la prédication, Nkamba c'est la source, Nkamba est au cœur, Nkamba c'est le carrefour, de Nkamba est partie la vie. Récapitulons un peu, l'église kimbongiste martèle sur le décalogue. Si nous nous examinons et si nous faisons un décryptage, nous verrons que à partir du décalogue, Exode 20, du 1er au 17e verset, et c'est là la source de toutes les institutions de déclaration, des chartes, tout ressort de l'Exode 20. Donc ce n'est pas en vain et les gens taxent que les Kimbongis, vous êtes durs. Non. Non. Là où il n'y a pas de loi, c'est la jungle morale. Et une personne sans loi est déconnectée de Dieu. Quand vous respectez les lois divines, vous êtes en relation avec Dieu. Dès lors que vous serez dans le besoin et que vous aurez à implorer son nom, Dieu viendra à votre intervention. Et ici, c'est l'ambiance qui règne. Nous venons de réitérer le 105e année de l'envahissement de la cité à l'époque, c'était la cité sainte de Nkamba, mais aujourd'hui, la vie sainte de Nkamba, d'après les statistiques, c'est plus de 2500 musiciens de la fanfare Kimbongis qui ont foulé la colline sainte et ils ont fait preuve, ils ont fait pourquoi pas montre de leur bravoure en construisant avec détermination. Ils ont donné de l'eau en espèces et en nature. Allez-y comprendre. Là, je ne suis pas dans les cercles vicieux. Ceux qui nous suivent, ceux qui suivent les kimbongismes de près, savent de quoi je fais allusion. Donc il y a eu de cadeaux, de présents en espèces et en nature. Le tout s'inscrit dans la viabilisation d'infrastructures d'accueil de Nkamba. Car Nkamba, c'est une ville. Et d'ici demain matin, nous allons encore repenser à une étoile, l'icône que nous avions l'habitude d'appeler affectueusement Mbuta Kwakiadi. Elle a tiré sa révérence le 1er juin et en date du 2 juin, c'est une journée dédiée à la grande famille de relégués Kimbongis. En amont, nous voyons Maman Kimpa Vita, la famille de Papa Simo Kimbangu, la famille de Banankole. Et le 8 juillet, à cela s'ajoute la date du 8 juillet et pourquoi pas le 17 juillet. Donc le kimbongisme, c'est pareil un peu aux fourmis, aux Chinois qui se ressemblent. Et chez les kimbongis, il y a des montées et des descentes. Car de Nkamba qu'émanera la paix mondiale. Nkamba est au carrefour. La destinée de l'homme noir, de l'Africain, n'émanera nulle part ailleurs si ce n'est que dans l'église chère à l'homme du 6 avril. Raison pour laquelle Papa Simo Kimbangu s'est vilipendé. Papa Simo Kimbangu était la toute première personne, un paysan, un noir sans statut, un noir parti du néant, a utilisé les concepts Kimpwanza, qui n'est rien d'autre que l'indépendance.
et il s'est battu bec et ongle. Papa Simon Kimbangu est le père des indépendances de pays africains. Il en a aussi donné corps et âme, pourquoi pas, aux Occidentaux. Et Papa Simon Kimbangu a été défendu noir sur blanc dans les assises de la conférence internationale, disant que Papa Simon Kimbangu est le patrimoine international. Et les Nkamba, berceau du kimbongisme, qui n'est pas une église, plutôt c'est le royaume des cieux transcendé sur terre. C'est un patrimoine matériel à caractère universel, international. Tous, nous devons mettre la main dans la pâte pour que toi, Africain, tu puisses savourer le 3/4 qui nous a été réservé. Et si l'homme, avec ses 1/4, en a fait d'invention, raison pour laquelle le premier miracle que Jésus-Christ a eu à opérer, c'était la transformation de l'eau en vin. Et par contre, le premier miracle de Papa Simon Kimbangu, c'était la guérison de maman Kiantondo qui souffrait de maux de tête. Donc, la mission de Papa Simon Kimbangu était de faire sortir l'homme noir de l'obscurantisme. L'homme noir, que tu te reconnaisses, connais-toi toi-même et que tu te rendes compte que tu as de potentialités et que tu dois mettre à ton service et au détriment de l'humanité et tout entière. Et avec cet engouement que nous suivons, l'Intinsani, comme l'on dit, ba papa na ba maman, ba papa bazali kobeta ba maman et ba maman bazali kobeta ba papa. Avec nos 50 francs de pili de Makala, de Pondou, et c'est dans cet élan que nous construisons Kamba, car d'ici demain matin, le monde découvrira et qui est exactement Papa Simon Kimbangu. Pourquoi Kamba est au cœur de l'Afrique. Donc, à dire que le président mauritanien, Frantz Fanon, n'avait pas du tout, allez-y comprendre, 3 points de suspension, de dire que l'Afrique a la forme d'un revolver. En RDC, l'ambiance est au top aussi. Nous suivons l'animation de maman de part et d'autre et par le biais du conseiller direct Papa Mbenza Kiongani. Tout est au parfait ici. Malgré la saison sèche, nous sommes à Goma. Donc, quand vous comptez monter en Kamba d'ici peu, apprêtez-vous car le porte de la nouvelle Jérusalem s'ouvre hermétiquement, spirituellement, à partir de 3h du matin où nous assistons à la parade de la chorale de Yerusalem pour chasser tous les mauvais esprits qui rôdent tout autour. S'ensuit par la parade de la fanfare kimbongiste et aussi le flûtiste kimbongiste. Et à 6h sonore, c'est l'ouverture de la porte matérielle. Quoi dire, consultez nos sites et vous verrez qui est Papa Simon Kimbangu. Pourquoi Nkamba? Pourquoi l'Afrique? Pourquoi toi tu es l'homme noir? 4400 ans, nous ne cessons de le dire, nous ne cessons de le marteler, l'homme noir était au bas de l'échelle. 4400 ans diront. Et en date du 12 septembre 1887, le moment avait sonné d'éclat pour que l'homme noir soit au même point de diapason que le blanc. Allez-y comprendre. Qui en était le 44e président des États-Unis d'Amérique. Papa Simon Kimbangu solennellement avait déclaré l'homme noir deviendra blanc et blanc deviendra noir. Suivez avec intérêt
le Tinsanike, nous disons, nous sommes presque à la fin. Et qui ont gagné? Qui ont gagné? Nous laissons la parole au président de la ville sainte. Il y a 7500. Beaucoup de la place de Salimatiné. Dans maman, il y a 177 500. C'est 500. Un chiffre sous le monde. Donc, na bakiseli bango 167 500 moni batata 74 500 toleki bango sikona na gani ozoyoka te biso tobaleta na divin na biso papa nakosa yo te donc bamama kanda oyo ya lobi bazwilakiyaka kotambolakisaka tate yaka nokinoki toyeba nini Maman, oui, ça, oui, ça va. Voilà. Maman, roi de la vie. Jambiam. Oui, quand ici, maman, bazaba na mike pour kosa bango. Maman, 5 000 francs. Quand ici, maman, bazaba na mike pour kosa bango. Oh, na kimbele quelque part marche nul. Ndenge tozalaki bana mike abafuma mbanza aza kopesa munduki mpe papa simuki mbangangani acharge munduki papa akende koboma nyama soki abomi nyama ntango akoya motema papa simuki mbangangani fo alia yango bongo biso zuwale papa akatili biso misuni kaka ya nyama tozokanisake motema ta papa simuki mbangangani ntango azokende kolia na esengo nyonso biso mpe na esengo tozokokisa bamoma ndenge wana. Bon, c'est-à-dire papa ezali nde bolingo po en tout cas papa nalingaka te lobi po mama ayede sinon ayebisi bino ke lobi naliaki te ibe nanga ibe donc souci ya kopola ya bamama oyo kalina mwasi na yona ndako kuna opesi code sa ata oyako ya hondima kaka bami bale yo tumisa bamama over $100 kaka ya swelboy wo ifuma banza bana ikolo meke mbongo kasikalanga mika ko donc ozala nyongo pa ya mutu tango odefaki $100 ya mobimba tango ya kosomisela yo $100 yoke kuna ba $20 kuna ba $10 kuna ba $5 eza mbongo te eza mbongo kasi quelque part bon talaka papa soko otali place bamama volontaire kotabola okomoto kozwa te bona kozwa nani mais bamama volontaire papa ndenge ozomona bango ndenge bavandeli wana na esengo ya kotala bango alors soki baye na ba $100 oyo ya miniato wana malamu baya oyo ya propre wana ya soin obitungisi pamba po mama présidente je vécu la pesa qui instruction samedi bilendi boya ibele ba mama pamba te mikolo oyo batata bazoniokola ba mama
yo kuna ozokopesa instruction bango si bazwaki instruction likolo oyo yo wana pamba. Bon, c'est-à-dire papa code wana tosi toyeba parce que même premier tsinsani oyo tosalaka ya liboso wana oyebisaka biso bien kembele tolongaka na biso mais yo moto otiaki biso kale. oyo lelo batata bokanelaki bamama na ntongo oyo ntango balakisi bino ale bapres badg afaki kuna ale bakosani kosala mwa lisanga bazokosala boto kosala oyo nyonso wana soni oyo ozozwila nkuba epai bamama bamama oye siko ata meme na likambo oyo papa yebisi bino ke ye moto afongole bino porte bokoya kopesa merci ya $100 te wana babomi mpo na pokwa bakobotela gati. Pour votre information papa limbisa biso lendi na pokwa papa poto fakiwo topesa renfort na pokwa fliki akoya bino pe boya pour que to maintenir kaka likambo wana mama oye pokwa bokolamba te tongola lelo nakimbielekele na ntinsani bamama baganye batata tobetela bamama maboko papa dirige afaki papa baya le denda ndenge mama dendaka mpo lelo tadiri yango le mpona bamama bato ya bolimbisi bobongama deja.
Oh Daddy, Daddy Diangolo, Daddy Diangolo. Oh Daddy, Daddy Diangolo, Daddy Diangolo. Oh Libanga, Libanga makasi, Libanga makasi. Oh Libanga, Libanga makasi, Libanga makasi. Bokele bovanda mpona toza na bolimbisi. Oh Daddy, Daddy Diangolo, Daddy Diangolo. Oh Libanga, oh Libanga, Libanga makasi. Oh Daddy, Daddy Diangolo, Daddy Diangolo. Oh Tala Daddy, oh Tala Daddy. Oh Libanga, Libanga makasi, Libanga makasi. Oh Tala Daddy, Daddy Diangolo. Mokili tour à tour. Bogane kaka na match aller. Match retour eza na pokwa. O eza ka match aller. Match aller kaka. Oh Daddy, Daddy Diangolo, Daddy Diangolo. Oh Tala Daddy, Daddy Diangolo. Oh Daddy, bato abolimbisi tokota mbala moko. Oh Tala Daddy, oh Daddy. Gana za pre oisalike bapapa balobakete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde wana bayoka nkamba